est-ce que professeur Emerard Kolongele Cachemire, est-ce que Asali Moussalango bien, est-ce qu'à répondre pendant la émission, beaucoup des opposants ont refusé de venir répondre à cette invitation parce que les opposants va trouver mieux na Senko, na SCC que na makambo président Emoko. Ngala pe sera mise en garde na ba soldats, na ba policiers na biso. To boybo sala biso biloko bo sala tango muza kotaka avec ba $100. Baya ba vana na bango na ba momi na bango na ba passe na mobile roboto na bango ba momi. To boybo ba bakiseli bino yo zaka na momi no na ndako ko motika e on kolanda su ba roboto na batu basi. To bino mo mbongo ngo lango saka manda mbo bozo lango maîtrise nanu. Na ebike mususu reçoit maîtrise na 3e mois. Donc balo lo ya ba double ya na mta ba double ya chape bana. Mbote cher internaute, mbote ba congolais, mbote bana monde entier. Bolingo ya Congo na ya ba congolais neti biso boy penza. À part Congo, to na mboka musu to linga koleka yango te, bien que yo koma na yo kento ya Congo na yo moko lakela moko ko bonga te mboka bona boy. Mais mboka biso moko ba ba congolais to bebisi yango na salité. Jour na ko na réfléchir na lobby. Est-ce que ceux qui va ça peut se 2 mois pas malongo ba congolais to ba boîte ba on a Paris ba parisien peut ba pendant 2 mois. Niveau to bébé ça Paris on a 2 mois. Ba ka niveau rotonda ni se reboucher parce que biso to comment on a salité comment on la lo moko ya normal. Et on moni salité na mto moti na biso to ina Congo to ina na biso na biso et pourtant zali mboka na biso ba étranger ba olinga moni mutu moko ba étranger zo bo manzoto amo wanga la ekolo na yani nga babenga keka congolais tala mutu neti Joseph Kabila abota manena koma Joseph Kabila te azaka so Hippolyte kota zalaka mandime ko ba congolais so mala ko botia ko ba pe président de la république mais yo moko ko lomboka kidiba atoka photo la mukapona Congo to sambele la Congo to le belaka Congo to betaka pe lisolo ya bien à Congo quelque part ba réalisation ya président de la république sur le plan ba infrastructure ezali tellement ébélé mais très prochainement biso tozwa mbano pe mokano ya kobanda ko ya komemela bino tozali en collaboration avec la grande équipe ya cellule la communication présidence na makambo itali ba réalisation visibilité à tout moment ce qui occasion monani to kobanda ko illustrer bino bon mona pena ba ce qui se passe par exemple dernièrement l'équipe ezaki na maluku na zone économique kuna côté industrie en tout cas personnellement nazalaki wana na monaki implantation usine à Pepsi usine ya ba carreau et puis l'espace où c'est réservé pour que l'investisseur baya baba na travailler mais ce que j'avais beaucoup aimé et ça que les Congolais ont retrouvé du travail et puis baza déjà payé c'était bien et puis maluku ba façon ba saliango ba eza bien urbanisé ba zone industrielle on a bien urbanisé bien macadamisé et ce hôtel on a ba image parfois ko lo bezamboka moko boye or ezaka Congo Kinshasa na point on a vraiment coup de chapeau mais le rôle là non bon monité bon du matin par rapport à évangile le biso toté rabino so monité ko du matin mais to bombeli bino très prochainement to ko bino masolo wana masolo ya politique consultation avec Kolongele et Béran du coup na conseil spécial à chef de l'état matière de sécurité a royambara ba politicien mais image moi bien on a sepelé na nyoso contrairement à professeur Mbata parce que mon professeur Mbata c'est secrétaire général ya FCC na mona yambi Deo Bizubu ya IDPS comme secrétaire général AI mais tant comme il y a conseil spécial il y a chef de l'état matière de sécurité et Béran de Kolongele oyo azako kamba masolo consultation ba politicien ya ndenge na ndenge ya tout bord ba ko ya kandepana kuna na monaki makambo changeaki c'est-à-dire que elle Deo Bizubu bayaki elle Kabuya bayaki webi makambo na ya sali bango Kolongela sangisi tous les deux elle ya IDPS bango no so ensemble avec un seul représentant Moutouazalaki na moi dire peut qu'engager parti c'était Augustin Kabuya mais nani entretenir la confusion wana na bazizani wana to éviter parce que au moni lelo photo ça va congolais vérité que kakarakata IDPS ya moko zala ba tu peux travailler pour la déstabiliser IDPS yango
mingi bazalaka déjà na association na bango mingi bazala déjà na ba parti politique na bango mingi kutu bango ko envie parce que eza na ba cadre mususu to bato mususu na kata IDPS déjà bango basi ba komisi déjà Jean-Marc Kaboun futur président de la République en 2028 que mboko bato balingi ko rêver et pourtant natangelaka bato balandanga kala bakombo ya bapoliticien oyo ata soki basali ndenge nini ata bake kotouche sultani ya nganga ata ya yesu ke bakoma baprésident de la république porte na bango ezalaka ya kokangama mais liste wana nazobongisa yango minutieusement avec complicité ya junior kapaya na refe kisombe nakoyela bino yango na bavideo ekoye nakoyela bino liste ya bapoliticien oyo babomaka nzoto mais po kamba mboka oyo ekozwa ye temps. Voilà, vraiment, je peux vous rassurer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers internautes. Alors, Batubaso Yambamakuna, mais jusque-là, tout le monde a monophasé. Au lieu de la biphasé, tout le monde a monophasé. Chaque fois, tout le monde a monophasé. Est-ce que monophasé n'a sens nini? Si c'est plus l'union sacrée, en tout cas, bazo qu'il y a des consultations, j'avais appris que aussi là, début avril. Et aussi là, début avril, c'est dès que tout le monde en avril. Et silité, est-ce que professeur Emerard Kolongele Cachemire, est-ce que Asali Moussalango bien, est-ce qu'à répondre pendant la mission, beaucoup des opposants ont refusé de venir répondre à cette invitation parce que les opposants va trouver mieux na Senko, na SCC que na Marama président Emoko. Mais si on a les fonds, il y a SCC na Senko. SCC na Senko, on préconiser que dialogue na bango sur le côté, et ça déjà na ba préalable, na ba revendication, ba participant, ba tel mebele, ba wana ba no ba ke, o ba ni ba dialogue na ba ke, biso dialogue wana ezali poto salango, il faut d'abord que Tshisekedi dégage. Il faut que Tshisekedi alongwa. Tout le kamutu moko boyenda ça la transition, tout organiser l'élection. Kabila kutu mtasala ki de mandat. Mais pour le wabo ya le kutu sous 2 ans. Bon Tshisekedi ka ba uti ko lire na 73% na e. Bon ko ta dialogue là c'est ko po bolongo la Tshisekedi. Dialogue wana onde Moïse nani prophète Moïse Nengela ibsa ki ngabi Saint Thomas dialogue wana eza pasi. Eza pasi. Franchement eza pasi. Mais est-ce que ekokota te talaka calendrier, talaka l'air, talaka mambolega. Mais avant le 30 juin ya année oyo, na koseka na nzambe accordé bandeko na nge belo balaka kiri na kolanda makambo oyo. Accordé bango grâce bazala viva parce que moniteur on kufi bo rater makambo ebele oko kufa pe to abatu ndenge to moni bato bako kufa mikolo ba artiste bako kufa ba comédie bako kufa donc liwa et qui paralango agité qui paratante ya yo soki ya rodie kaka otiki biso donc ndina senga ke bato mingi basenga grâce à nzamba accordé bango vie bazala viva ba mimone na makambo ko ya le rôle de maman na Yohan depuis Bruxelles yo yebi donc faut vraiment être là pour voir ce qui va se passer d'ici le 30 juin. Bah bouleversement ezoya ebele na mboka mais makambo ebele comme ça ba tebele parce que ba surprise ezali ba opposant mingi bo pesa bango confiance te ba changeaka soki nazoro ba opposant ba changeaka boyebi ndenge nini Martin Fayulu azaki radical na élection ya 2023 ayaki très radical alobi la muka to ko participer na élection oti to kokota te d'ailleurs kutu na pesa kino exemple la fois passée Prince Pengarata place à député de Golo Martin Fayulu alobaka bango ke bango ba postuler te boko na kadima azali président Seni mais comme un politicien congolais pour la bango soka commune versatile toi changer ba mi bengaka ora yemoko ta wa changer ne wala yipso la politique est dynamique voilà alors on avait tous vu combien les soldats du peuple Martin Fayulu Madili a kendaki ko postuler la présidence pas participer au détriment il y a ba membre ne oya empêchera ba postuler la présidence voilà pourquoi je suis encore très réservé nani ko commenter trop pour ma consultation que ba opposant ba yete to ba boy koya parce que na yebi que na suka jour comme mokolo la nomination biso tout aux la surpris ce qui n'a pas cet exemple là façon comme là actuel Mineta ministre d'État ya justice Constant Mutamba il était candidat à la présidence de la République il était parmi ceux qui critiquaient Félix Makassi
En tout cas, à mon gars, dans la bosse, mais on a des aperçus à mon avis et pas naïe. Il était trop critique dans la gestion Félix et surtout que depuis 2018, il y a Zarane Nanoa, Outarana na FCC, à Saliba transfert, mais parmi les Congolais, qui croyait que Baromona, Moutouloro la constat Moutamana gouvernement et Tshisekedi? Personne. Bah, qui communiquera par surprise lors de la nomination. Il y a un moment où il y a surprise, il y a tension, il émotion, pour garder un qui tourne parce que jour il y a formation gouvernement d'union nationale, il y a un comme M. Toroyoka, il y a la consultation dans mon arrêt été mon monde batangi. Pe maloba oyo ya ko changer le yo. Quand on est tout monde, ba mobuti c'est un ba kabiliste mbanga et kezongi. Les notables batiki FCC bakomi na union sacrée soko tieli bango micro mbanga et kezongi. Alors biso ba peuple faut tirer les sons que c'est comme si cette république marche pour les avantages de ceux qui sont ministrables et non bino ba peuple congolais. Pour bato ba ya contre gouvernement ba objectif est mon retour na biso pe ya nginde koki. Mais ce que l'on y a c'est bango ba va changer au biso na to mona est-ce que ça première fois d'abord la biso ba sala ba gouvernement d'union nationale ouais tensi vivra verra de tous à la scotcher mais tolobi kaka ke bobanga te bomona gouvernement mbalo ndenge naza ko yokela mais lokola na bomoni te bondi bate na yokeli pena ke crème moko ya courage ni rango ezali prévu que jeunesse pena ezala wana ebele mais ce que ba jeune ba koya pena po ba travailler on eza po ba ya kozwa ba chéri po mikolo eza jeune so wana ko déjà no ya ko loba te mais exemple moko concret donc mutu mobali so za na ba mbongo te dès que mbongo ebele ba passer comme azala na basi mais moi si on élever la poste moko mener la responsabilité je ne crois pas qu'il y a besoin de pas ko mibali to changer mibali il y a aussi des différences comme ça mais tout le monde maman na biso j'ai dit Tsumina depuis à diriger à Congolais belé ndenge na tuneli bango pena ne ba meko ebisanga na ndenga mabete maman makambo ebele niveau basela ki yo ba moni na bango te mais ba soda na ba possible ba sepeli mais pouvoir d'achat o ezaki ke ozo c'est là ba pouvoir d'achat basé yo moko le kakelo biloko ekita ba bango ni biloko ekititi donc maman j'ai dit côté on a bena to na mois de mars ba clôturer mon abido ya nani ya ba maman ba tout clôturer tout à l'heure mais en tout cas ba maman na niveau ba kanisela ki na ndenge ba mona ki na to critiquer ki mibali ko yibeleki lokola to suis moi si siko to za na garantie ndenge na meki ko sonde ba maman mingi baza moi desi biso ko ba yeba na bango su yo te ke yonde premier ministre na toutaki maman moko premier ministre na yabi na yebi ete mais so kitisaki niveau komona nga evana na mitu na bango na yebi te mais là la grande question qu'on se pose est-ce que à cause de la reconduit ou bien à Rolongo. Total. Bato so singa biso ba tiende Jean-Pierre Bemba pena na primature wana. Ah, mais Jean-Pierre Bemba na ki na défense. Ah. Mboko yo ngala linginde te tozaka na kitira ko banga bato na ba kombo po ba kombo bato belé bangisi biso meta tozela na action boy to mona so eloroti. Na solo la pembe ndenge kinwa linga oloba o solo la pembe. Franchement donc to clôturer dossier wana. Et dossier mususu sana ngwa ezali ya batu bamoni ba vidéo ya Wilingo mana Goma na ba soda ya Sami RDC ba soda Sadek wana bayaki ba ko batu babio batu bayaki po babunisa M23 na Wilingo ma ko pesa na ba mbote ba kanga ba photo ba sala ba selfie voilà c'est ça les Congolais baninga bingi lokuté la bango mais on dirait bozo landate. Les deux sommets où qui kolera et Sadek na EAC et préconisé que le chef d'état-major général Bakutanaki yokani alors force on a déjà Sadek c'est le va se retirer na Goma. Ndeboye yokani pour que bango bazo travailler dans la même force ça l'ouverture ya aéroport ya Goma et puis batona ba évacuer na matériel na bango et ils ont signé un cessez-le-feu et cessez-le-feu oh ya Qatar na ebisi biloko ezala bato ebele bamona ngo eza ba blague mais yango nde kozala mise en application d'ailleurs pas plus tard que hier conseil de sécurité otaki ko se réunir à propos résolution na bango bazwaki wana na moni bazwi so ba mikano na bambano mosusu parce que Rwanda lokute leki eke ezongi lokute leki eke ezongi mais kokata musisa ba Rwanda o ba lona ngo depuis 30 ans na Congo eza blague ta bato ebele ba travailler sur yango moni refait mayayos
na Léon Muzadi na yebisaka bino ke makambo Congo soko yebi koza mutu attention yebi koza mutu émotion kolandaka no makambo Congo te osala AVC otiki biso ba Congolais ya Congo na biso na makambo na biso nde tomesana mais soko yebi ke oza na mutu moko ya maîtrise wana zala no kiri kolanda makambo Congo et kozala na problème te njoka nde la fois passée na vidéo elekaki tolakisaki bino tant policier azwi mbongo ne komi doublé action salaki bomonaki ndenge abini membalo oyo ezali nde FARDC esko azolakisa bino nde mufuko ya mbongo na ye azwi na franc congolais asepeli makasi Junior Kapa ya tiela bango bamona ye bayoka mpe bu soda azwi mbongo. Yo bo afachi sikoyo moni biso ba soda fachi malgré tout ça na este salaire angu salaire mu pigo mbongo masa sikoyo bakolo mbongo ba soda banani bakolo lara basoda oh mama boda ya wasi ya poso vale masa sikoyo lobela biso nini par rapport à mbongo afachi na makambo na moni na mbongo oyo fachi akomisa mbongo kaka mbongo yango oyo omona yango sikoyo ozela nini po ota musala soda yo boye soda mupiko Voilà, ngana pesaka mise en garde na ba soda na ba policier na biso to boy bosala biso biloko bosalaka tango muza kotaka avec ba $100 ba ya ba vana na bango na ba momi na bango na ba passe na mobile ngomboto na bango ba momi to boy mbongo ba bakiseli bino yo zaka na momi no na ndako komotika ye omkolanda su ba boto na batu basi po bino mo mbongo ngo lango saka manda mbo bozela ngo maîtrise nanu na yebike mususu zo maîtrise na 3e mois donc mbalo loko yaka ba double yaka mto ba double oya chape bana bazemi komi ba double nyonso ko melo double donc kobanga toi na ngwana mes félicitations na bino tout ndenge bo sepeli ne boyambi yango bien je crois que ça va aussi motiver beaucoup de jeunes à intégrer l'armée et c'est très important parce que toza lelo ndenge bomona qui est aventurier ya makambo na ina lobela ya deal ya biso na ba américain on a reçu monsieur ici au envoyé spécial à Donald Trump or azalaki ne kaka congressiste na commission affaires étrangères les gars en question à Yawa à Rwanda ba PC so komi combien de tonnes ya coltan or à comme États-Unis bilobela mwanza ke zongi a comité na libalo bake ba frontière na biso basalaka ngoma une grande partie à Rwanda ekota na Congo et Nzambe mukila oso ba bandela atangu depuis biso zaki bana miketo tanga ngana seka woka na ngate ko atana histoire Rwanda zaka mnene histoire ngai na tangi depuis bomwana na ngai on a yebi ezali ke avant tozwa indépendance Rwanda na Burundi nde ezalaki ba province ya Congo belge mais nulle part ata na histoire moko na yoka te ke Congo ebotola Rwanda mabele nango en tout cas ba américain na yebi te balingi ba recoloniser Afrique na tour na bango lokola barataka ko pa mais et pas ba européen na yebi te. En tout cas, sa confiance, ça c'est aussi un niveau de service à protocole. Il y a la présidence, vraiment, quand on a beau veiller, vous recevez qui, puisque dans mon ambassade des États-Unis et démentir connotation, ça qui nous comme qui envoyé spécial, il y a Donald Trump. Est-ce que ceux qui nous envoyé spécial à Donald Trump? Il faut qu'à présent la République aille en bas. Il n'y a même pas Premier ministre, il n'y a pas ministre intérieur, il n'y a même pas ministre de la Défense, je ne sais pas moi. Donc, merci Makasi. Le Koumou, les deux ministres, il y a IDPS, à la personne, il y a Guy Kambombo, on invite vice-ministre, vice-premier ministre, ministre de la Défense, puis vice-premier ministre intérieur, Jacquemin Chabani Louko, puisque c'est sous Bangonde Tomoni, le lot historique, solde ya basoda na ya policier et ça les doublé et puis tokoganga haut et fort le peuple d'abord puisque na minute yo
bango pour la Fachi balobi vraiment côté on a donc Fachi kaka azala puisque bazwaki muninga na bango soldat dirigé bango pendant 18 ans atikala ko doubler bango ba salaire té donc grâce na bango nde tomoni penda que cette fois-ci moi baction ya le peuple d'abord et ko sala bango tolingi pe bango ba simbi axe ba 147 territoire ba accélérer et ko ba penda sur réalité ba ko tonga banzela ya ba nzele même na zando tout ça est si la quand même qui chasse sango attends chaque façon boule zobete zobara moi genre mais n'avez que tant que l'anglais roya ceux qui me salent ça bien pour qu'on brille à moi mouké donc deux autres ça elikia deal États-Unis Afrique mois d'avril lango to côté déjà mois d'avril lango to côté déjà biso za optimiste mais tout ça lango ya komona en même temps que ba géant américain ba entreprise na bango baza ja ko wela ba lithium maintenant na ngabu na biso ba congolais deal avec États-Unis ça bien mais est-ce que biso moko toza prêt pourquoi na zone ba biso moko est-ce que toza prêt tant toujours na industrie américaine et ça là ba chaîne de valeur pour ça là ici na ba transformation sur place et que biloko ke na brut c'est bien mais côté na biso moko combien des écoles ya d'ingénieurs to technique toza nango parce que la plupart da bana na biso to former bango mingi na école ya bazotanga mais pour ne rien faire vous avez beaucoup des enfants dans nos maisons retour à moi là toi tu vas faire quoi oh commercial, pédagogique, littéraire, scientifique, maths, physique, c'est pas moi. Donc, maintenant, la plupart des gens dans la section, ceux qui ont un diplôme, soit à l'université, ils ne savent rien faire dans la vie. Même on ne peut pas continuer dans l'université, parce que la plupart des gens les ont ratés dans le domaine. Or, tant que l'heure de l'industrialisation, il fallait former beaucoup de techniciens. Ça dit que l'électricien, il faut pas aller. L'informaticien, il faut pas aller. L'électromécanicien, il faut pas aller. Donc, plombier, je ne sais pas moi. Donc, tout ce qui est comme technique, il faut qu'on prendre suffisamment base à la paix belé pour que ceux qui va gouaner à l'industrie, Congolais va se retrouver comme un simple ouvrier. Base à la bateau, il y a la capacité, même ceux qui l'ont dit, il y a la capacité. Parce que retombé à l'américain en Bokanabis, moi je me souviens qu'on avait des usines ici, des montages, General Motors, Goodyear, les avons ça la pine. Donc tout ça qui vraiment na gamme ya Babylone on a vraiment ébélé et on a engagé là aujourd'hui diriger les marchés de la liberté na Bitabé. Ils ont qui usine a mené capacité d'ango et qu'on engagé même plus de 5000 travailleurs. Vous pouvez vous imaginer. Maintenant, ceux qui doivent y a davantage à Wanamboka, les Congolais auront des emplois. Mais l'emploi, il y a bien. Il faut que les techniciens de base à la Ebélé. Et nous prions Dieu pour que nous ayons un contrôle. Dilouane le Kakitoko et confondre. On a des tracteurs ou les Congo et la déstabiliser. Après Bezos, après Bill Gates, géant, toujours pour le lithium ou les Zakuna. Mais tout ça, quand on a lithium, tout ça, on a cuivre, tout ça, on a cobalt, tout ça, on a étain, tout ça, on a. C'est-à-dire que tout ça, on a minéré, et ça tellement belé, il y a tout ça, premier, dans le monde. Même si tout ça, cinquième, tout ça, quatrième. Alors, nous sommes ils ont un avantage, il y a biso, Congolais. Donc, comme il y a souka, tout le monde, merci d'abord à Junior Kapaya, merci à Refeki Sombe, merci. Na Léon Mounzadi depuis Paris ay vrai Congolais moko boye angaka mboka na Congo maman Yohan depuis Bruxelles to pesion bote Philippe Musangila na Qatar bino kuna na Doha balo bino ne bosimbi masolo ya monde ba négociation nyonso de kala na Qatar na ba te Qatar a bombelo oni ezala ba palestinien ezala ba américain ba moko ezala ba européen ba nani tout. Quand ils ont des problèmes, ils vont aller au Qatar. Alors, Qatar a un secret, il y a ma casse dans le monde. Tout le monde est très prochainement dans un essai. Ma casse, Bobo Sanate, Bolingo ya Congo, na ya ba Congolais, tous ensemble, tous simbana. Bye bye.